bato toloba te yango biso tozoloba politique yo intérêt bakotaki na kati ya Congo ekomi kokende na Monesco azokende il est pas vivant Monesco azokende kala te contre ezokata mais Monesco alobi boye avant ngana kende na kokende na Kabila na kati ya saki bango nde balakisa biso kofinga epa Emmanuel Char il est pas vivant tangu Chadar azosala campagne alobi bafingi yo mama na yo zongisa mama na yo il est pas azalaki wana te est-ce Kabila président Kabila aza sima John Biden Kagame sima John Biden Museveni sima John Biden États-Unis babi boy ennemi na biso et comme Chine oye akosa le rêve ameki confronter John Biden alekisi Chine tozala vigilant parce que munguna akomolinga akota na kan ya biso pe tokotika te tokolemba te tokoapplike article 5 de la constitution oyo elobi le peuple est sourd selon Burundi président ya Burundi alobi ntango biso tozokende kuna me toyebi mutu oyo azocreye insécurité na este alobi eza Joseph Kabila pourquoi Joseph Kabila utawa Joseph Kabila utana rebe heureuse de vous retrouver devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, vos machines. Pour suivre cette émission, parlons-en avec Doriane, autrement dit, la fille intelligente. On va toujours vous informer sur notre devoir. Tout ça, na siège, il y a IDPES, il y a Parlement debout, on est bazo rangé. Donc, on a Sangamroté, on a Diego Doriane la caméra. Comprenez, nous sommes vraiment, il y a siège à IDPES. Donc, les lots vraiment dans le bas mingité, dans le bas vraiment mingité, dans le maloba la bande qu'on a biso animateur baranguer baloba parce que tout ça na IDPES na parlement au début. Merci à Mirakin du côté montage Diego Doriane la caméra maman Ronsi Moufouassoni la patrona papa Joyce Mboui. Donc on est là toujours besoin d'un biso en direct de Kinshasa et nous sommes tout ça na limité donc Bolanda Biso, merci à papa bienvenue hier, merci Nabino Boss, Bolanda 46 News télévision, d'être là toujours. Bon, s'abonner massivement à Renfu News Télévision. Donc, mes condoléances à toute la famille Mbabou, Babungisi Moko, papa Dona Mbabou, qui très, très, très bon. Nabat, vraiment, Tika Temodi Monayo et Manakinia. Donc, merci Nabino. Donc, on a Tikinio, soit pas à Diego. Donc, on a différentes interventions et heureusement, à tout juste après, pour notre sous qui s'en Nabino. Merci. Policier. Lobby Lyon Koufi. Lyon on a 4 mi balé à l'écart à bango boye atika ba on a parc au asala na ba Congo na île de Mateba dia ba tika na boye moko akufaki et puis na ba ours au asala na bango ours moko akufi donc c'est-à-dire akamata ba ours o ya pembe il est pas FIFA ba ours wana ba FIFA place au Mali et c'est belé akamata ours wana da en tout cas ko et ça m'a fait place alongola ba ours wana asongo bango cher balongo na nord ya Canada ba ao ba ours wana baza mwasi na mobali po ba ours wana ba FIFA bien faut placer za Mali makasi abimisa plus de 30 000 $, non 30 millions vous avez 30 millions avec ça parce que avec ça, ingénieur rebelle, ingénieur créer un document sous forme de chambre froide. Parce que ours blanc, place un malil et zaté à vivre. Avec ça, plus de 30 millions. Oh, incapable, il y a retourné à boulangerie à roi. Incapable, il y a retourné à OSC public. Quel a mouton à maltraiter les Congolais, c'est un niveau haut. Si quoi, ours mort à Koufi.
Lio moko akufi. Donc et comme olali bolamuki sabotage. Yango sikoyo États-Unis taba siégé babi boy. Sommet oyo fallait ekota. Na niveau ya Est. Rapport nango déjà ici babimisi. Il dépêche vivant. Nations Unies ici ba siégé qui. Nasi batu Hollande qui boy. Donc alobi boy. Oyo nyonso fallait ba président ba kende erosala kuna. Déjà tolobi yango awa. Le problème est ça que non Hippolyte Kanambe doit être aux arrêts. Parce que et lorsqu'on les a dérangés, SRDC, ba rebelle wana, bazak koloba ke mutu acheki bango wana, Joseph Kabila. Mais si on va foutre malisu souté. Alors neni bango ba revivre. Faut pas continuer guerre parce que mutu acheki bango wana, aza foutre bango lisu souté. Il dépêche vivant. Bokanga assez de faux et bandits. Les véritables partis du peuple congolais. Oyo Kasiko. Oui, maman Poto. Ici, nous on a. Voilà, c'est Poto. C'est Portugal. Sassou, Okiro na Akufogi et bébé ça na ipé sur la mise. A Bengisa qui est na Burundi. A Kete. Suite à Babiloko et ça mana. D'ailleurs, le chef d'état-major vient de former que on la base et que na Est. Parce que Est n'est pas des autres les gars. Vous avez remarqué na Ben 58 morts par sabotage. À la fois remettre et le qu'on a fait. Bien moi. Yango sikoyo na sommet wana. Ouais, il y a ça là. Nations Unies ba fandeli yango déjà babino faut ça la attaque sur attaque. Yango moni babi soki Rwanda asakani. Uganda asakani. Burundi asakani. Turo bitumba tina kata capitale na bango. Il dépêche se vivre. Mais Mali bonne. Il dépêche se vivre. Mais bon faut. Bon Kasiko. Là le 14. Le 15. Dato na mutu nanga elongwa kate. Le 15. Chaque année, et ça na réunion autre bien la mondialisation. Chaque président nyoso bakuta na Nations Unies. Et pendant le mois de septembre, Oyokinga. Et pendant le 15 septembre, monde entier bakuta na kuna. Si vous avez évité que chef de l'État Oyabiso, vu la occupation, à ce moment est-ce que aux États-Unis, à Rotinda Moutou. On a ça, agenda là-bas. Pour normalement, ils sont là-bas. Le chef de l'État n'est pas aux États-Unis. Pour eux, c'est un 5e sommet. Il y a les Nations Unies. Hollandi. Pour tu éviter ce qui, à Rosalana, à vos délégués Moutou. Voilà ça, agenda. Oui, à Bangou. Il devait se vivre. Bah, remarquez, il y a 500 conteneurs à Kangaki. 500 conteneurs, on a. Pour les olive, la Jeannette, à Kangaki. À olive, va changer sur gauche. Parce que le roi de l'exonération est commis ma casse. C'est le code minier. Exonération. Parce que quand tu as biloko oya bango. Et comme il y a un canal, il y a des sportifs. Parce que les sportifs, c'est le conteneur de bango et on doit contrôler les athées. Bon, jamais, Babi Geno, conteneur, ils ont pas vu ta club. Ils ont contrôlé, ils ont raté. Donc, il y a un niveau. So, comme ils ont dit, quand tu as biloko oya bango, quand tu as un collier sportif. Donc, bango, quand tu as dit, et loko, bazo sala, bazo timbela, yangote. A colis, il y a des sportifs, et quand tu as un compte à ramène, oya lobby, il y a stop. Mais le photo fumulateur, et ça la katia. Il dépêche vivre. Le photo fumulateur, et ça la katia. Oh non, il y a des sportifs habités. Attends, il y a des sportifs. Photo et ça. Batala, Babiloko, Bakangagi à Olive. Les autres, ils m'ont dit que tu as les Babiomon. Donc, c'est-à-dire, FCC, ce qui est Hollandais, bien.
gazo bayaki nango bakalki nyonso mabe oyo bazalaki nango eza presque na mai donc bagene nyonso bazosala donc ezokende na nil et sans effet idps viva basaisir yango parce que port wana moto aliaka mpe mbongo wana kabila na zoe soko osi oyo ya kasumbalesa frontière wana moto aliaka la ezalaka na janete donc c'est-à-dire Congo ekoma domaine privé donc place oyo bango balelaka ebambongo par-ci par-là idps viva na cadre ya actualité politique batindi Willy Bakonga ake na Katanga na frais d'émission ya l'état kokoma komi na Katanga kuna Willy Bakonga abandi ne kopesa propagande FCC to PPRD idps viva tala batu ya lolenge boye nasi tobeteli bino elisolo la dernière réunion conseil des ministres dernier chef de l'état asilingi mpona etali social soki ebotali bien bokomona elikolo oyo bakomi kotya bapancarte ya gratuité ya scolarité parce que déjà balingaki bazwa makambo etali gratuité balembisa yango yango sikoyo pena batye pena bapano pena keno gratuité ya scolarité eza confirmé sikoyo yo ministre ya enseignement primaire et secondaire okia na Katanga olielo bamission batindeli yo okomi na yo koloba keno tokoconquérir bango na 2023 donc c'est-à-dire aza na carnet ya bato oyo bazolongola chef de l'état lobby azalaki na Goma azongi asali bango boye papa idps viva asali papa lelo na 13h ayambi les 13 parlementaires lelo awa sikoyo yoka les 13 parlementaires bakena agenda na bango bapesi emukonza mboka agenda ngo nini na kati ezali balingi ba élection provinciale législative na sénatoriale le 27 décembre 2023 soki le 27 te le 26 ebanu donc c'est-à-dire bato oyo baza na agenda ke élection na 2023 ekozala olandi yango sikoyo toke na États-Unis idps viva le véritable parti du peuple congolais plus fort le véritable parti du peuple congolais eyokani Donald Trump alobi boye peuple américain nazoyebisa bino elikambo ya malamu peuple américain bozala angele oyo akomeka kosala erreur na élection na biso oyo ekoleka awa les États-Unis oyo akomeka kovote John Biden yeba yango ovote nde Chine idps viva alobi oyo akosala erreur avote John Biden yeba yango bolekisi chinois Chine aleki wana parce que bamafia nyonso mabe balobi nyonso mabe baza nsima mutu wana Kabila aza nsima John Biden Kagame nsima John Biden Museveni nsima John Biden États-Unis babi boye ennemi na biso ekoma Chine oyo akosala erreur ameki kovote John Biden alekisi Chine bozala angeli donc c'est bien président américain à mettre en garde parce que mabe moko ezolinga yeya yango moni ezala bato ya FCC mosusu bazaka convaincu ke nini na 2023 Kabila aozonga voilà eza bandoto depuis le peuple congolais Fonds monétaire international FMI barabi kanga ye mbangu okanga ye na des inspecteurs le Fonds monétaire international basengi gouverneur ya banque asali alo parce que bambongo oyo badétourné 137 plus 243 97 20 44 237 donc je dis et je vous remercie
Parti au pouvoir, vivant. Vivant. Oui, ça va. Mes chers amis, nous allons distraiter. Moment est coquille. Peut-être que Bastumosous, Bakouko croit que nous continuons à pouvoir, nous sommes distraits. Mais tout ça distrait, c'est le moment de se mobiliser. Alors, il y a lobby à dimanche. Kabila a bengaki, ma député n'a pas fabriqué na Kingakati. Kabila a bengaki, ma sénateur, a bengaki, ma député. Sauf, Oyo Totangi Kombo, Yazoa Kabila Zalakite. Kobengisa bango, Kabila a bengisi bango que cette fois-ci, na rentrée parlementaire, Oyo. Ils sont dans le récit. IDP, c'est vivant. Alors, mes chers amis, nous avons lutté pendant 37 ans. On ne peut pas encore laisser et tolérer Kabila dans ce pays. Et ça, beauté. Oui. Parce que, tout ça, tout et tout, tout fanana Kabila. Yakobo nenge mukolo zo bokola mwa neza bote mais Kabila azaka na motema ma na kati ya réunion oyo elekaki na Kingakati Kabila a proposé chaque député 30 000 $, na sénateur 30 000 $ wana eza ya nini basa le tout et tout ba passer oyo lo yango kala lo yango ikara ba passer lo yango ikasange ya que gouvernement et que parlement et ba nous voter président de la République. À part ça ba insister na oyo balobi trois propositions ya sakata na mina IDP c'est vivant parti au pouvoir vivant. À part ça à lobi pe lusus bon enterrement ya osar malo alors ceux qui va toucher la constitution et ça leur va toucher le peuple corps. Tandis que ceux qui ont tenu na kati ya constitution na biso article 220 et lobby mandat ya mokonzi ya mboka ezali une fois renouvelable IDP c'est vivant balobi mandat ya mokonzi ya mboka eza une seule fois renouvelable IDP c'est vivant. Cela veut dire batu oyo balingi ba toucher constitution ceux qui ont article 220 lobby par oyo etali plus partiste oyo etali composition ya gouvernement ndenge représentation ezalaka bakoki kotouche yango te soki lelo Kabila aye po solo wana et comme les gens violation de constitution IDP c'est vivant. Est-ce que Torotika na yango nazo mobiliser biso nyonso na le 15 septembre na l'Assemblée nationale le 15 c'est ça lobby, tu comprends déjà. Tu comprends déjà, le 15 c'est ça lobby, tu comprends. Pourquoi la lobby bongo biso nyonso tout tokozala na bitoko na biso na bambeto na biso tokutana kuna toyoka nini Sani Mabunda koloba kuna na ntango mwa IDP c'est vivant alobi tombola loboka maba. Alors pouvoir na biso tango tozosala bongo po toconserve yango plus long na yango omoni moke alobi nazosenga ndeko na biso mobungi Martin Fois ala jeune Félix IDP c'est vivant. Alors pour ce moment tous à la vigilant parce que munguna akomolinga akota na kaya biso pe tokotika te tokolemba te
Donc pour appliquer l'article 5 de la Constitution, le peuple est sourd. Est-ce que Kabila président Félix pourquoi population de 4 partis na Goma ba invité bazalaki na président ya Angola, bazalaki na président ya Uganda, na président ya Rwanda, na oyo tolobi Burundi. C'est vivant. Alors réunion wana et salamité. On a rapporté ça jusqu'à le 20 septembre. Okoya Batina Nini va rapporter un mot. Alors, selon Burundi, président ya Burundi, alobi tango biso tozo kende kuna metoyebi mutu oyo azo créer insécurité na este. Alobi eza Joseph Ka. ITP c'est vivant. Président ya Burundi selon alobi biso tokende kuna pona insécurité. Mais tomoni oyo azana kacha kosala insécurité c'est Joseph Ka. Pourquoi Joseph Kabila? Joseph Kabila utawa. Joseph Kabila utana rebelle. Utana rebelle. Na yango omoni on acquise toujours Joseph Kabila. Ye moko autaki na Aftel. Tango auti na Aftel atiki ba coupe na ye kuna ezo fonctionner. Na ya moko kote na ya pouvoir na yango akomo multiplier yango nde. IDP c'est vivant. Parti au pouvoir vivant. Na yango omoni a créé Aftel, a créé Codeco, a créé M23, a créé ma partie Ebélé, ma coupe rebelle Ebélé. Ah aussi ça vaut. Pour être à de copier per minerai na nenga lingi na kusoma. ITP c'est vivant. Na yango omoni batini oyo réunion ya kati parti. Bakosala ngo principalement na Lubumbashi. Bakotango lisuka na Goma. Parce que moment oyo bokonzamo balingaki atterrir na Goma. Kabila atindaki batu na ye 15 mercenaires na ye. Sur la 15 mercenaires, bakangi 9 et 6 personnes bakimi. ITP c'est vivant. Grâce à Général Chiwewe na service de renseignement na ye. Denge bakangi batu nyonso wana 9 6 ekimi. ITP c'est vivant. La santé ITP ça a voté. Faut passer un peu courage. Faut motiver. Et ça voté. Alors, mes chers amis, moment oyo tokomi moment mabe. Ya que réalité ezoleka na kati ya mboka ba Kabila basololi na mai oyo etali politique na insécurité. Na yango omoni déjà tant okomi ba Kabila a épicé boy. Bona mai oyo etali insécurité ya Est. Cette fois-ci, États-Unis a tellement de colo. Ceux qui ont se retiré dans le couple, na yote, au Kosomande. Ceux qui ont allé avant, comme il passe Joseph Kabila, avant de Panan. Tamo moi, Tamo l'on pas à Panan. Et pas Joseph Ka. C'est là que dire Joseph Kabila a yebi makam oyo bazo sana na Est. Makam oyo kaya Est wana. Ezake kilomètre milaïté. Et dans la ville boé, moi vie. Na niveau ya Sud Kivu. Au Konzamoka, ya mwe salike même à reporter voyage na ye biso na so dolani 50 Congolais eux ba uti ko kufa na niveau ya basiti minier na niveau ya Kamiga. Nous avons réservé une minute à silence. On a bandé qu'on a biso ba Congolais ko ça la paix bien. Merci cher combattant, merci beaucoup. Il est bien vivant. FCC Keba. Biso to voye bisabango. Biso to finga raté. Cher combattant et combattant. Toyo kana bien. Biso tam tozo rangé. Benjir et la raté.
bango nde balakisa biso kofinga epa Emmanuel Char il est pesi viva tangu Shadar azosala campagne alobi bafingi yo mama na yo zongisa mama na yo il est pesi azalaki wana te il est pesi viva tolandi biso nyonso tamwe mwamba na niveau ya Sénat azofinga azo insulter biso ba mama na biso ba congolaise mama Bijukoya na niveau ya caméra il est pesi viva biso to comprendre bango bonne manière biso to pesa ka actualité politique ko finga ezalaka te Fayou Louza est-ce que Fayou Louza le za ko finga Fayou Louza Kabila Gaya tozoye bisa bango Fayou Louza le Kabila Gaya ça ceux qui basangisa sali Fatibe actualité politique ma Bible continue na Kingakati Leila Seruki madame ya Monesco akekotike la Kabila message ya suka parce que biso nyonso tolandi arrivé à Denis Sassou Nguesso na Congo batuni Sassou Nguesso balobi me yo na Kinshasa okekosala ni alobi nazokende kokunda ganser ya mwasi na ngai bayebisi ye papa loba ve il est pesi viva azoya na force ya Africom toloba yango awa force ya munene ya Africom eza deja na sima ya Sassou Nguesso yango tokoyebisa Denis Kambai boye Kabila tosala na ye passation pacifique te ya pouvoir Kabila tofokusaki ye atika pouvoir ade parce que Denis Kambai tolandi ye na média alobi ke te azosepela na Kabila parce que tosala passation pacifique tosala na ye passation pacifique te atika pouvoir na force parce que force oyo eyaka ya américain oyo ekitaka na Gabo eyelaka na il est pesi viva soki tosalaki passation pacifique chez combattant mais les armées américaines komaki na Gabon te mais armée américaine ezalaki déjà na Gabon po ya kosotise politique na il est pesi viva bileki bango biko Leila Seruki ayoki Kabila aza na projet ya kolongwa na Kingakati akende kosala base na ye na niveau ya Uvira atonga ndaku na niveau ya Uvira amema mwasi na bana na ye na niveau ya Uvira kuna papa tolandi biso nyonso na internet oyo bakati mama moko mutu image esali tour du monde bakati mama mutu mwana ya mukie azoya kolandaka mama soto ya mama ezanga mutu il est pesi viva image wana chez combattant eketi libanda epesi mawa epesi somo toloba te yango biso tozoloba politique yo intérêt bakotaki na kati ya Congo ekomi kokende na Monesco azokende il est pesi viva Monesco azokende kala te contre ezokata mais Monesco alobi boye avant ngana kende na kokende na Kabila na kati ya Saki il est pesi viva na kotika Kabila na Congo te c'est pour cela tango ayoki yango alinga kende kosala base na ye na niveau ya Uvira Uvira eza na frontière na Burundi il est pesi viva sommet oyo elingi oyo ekate oyo eza reporté le 20 septembre na niveau ya Goma eloko nini esalami wana il est pesi viva biso toyebisaki bango pouvoir badictateur babombaka toujours d'information Kagame n'est plus Kagame azomonana te mais jusque là même na niveau ya Kigali bomba Kamere et Kagame pardon azomonana te bolimbisa na tanga Kagame Kamere po baza bakomo eko il est pesi viva Kagame azomonana te mais bazo bombe information Kagame est où Kagame n'est plus où aza en vie il est pesi viva sommet wana Joao Lorenzo alobi mokonzi mboka Tshisekedi ngana kozala te l'insécurité à Congo vous pouvez imaginer un groupe de Congolais balongwaka na Congo bakotaka na Angola bakati batumitu bazongi na Rwanda na kimia est-ce que Angola kotika biso kimia na Rwanda bazokotaka na Congo mais bazowanga na keno ba massacre ezosala mate lelo na niveau ya Masisi bauti kokaka kata mama ya bana mutu oyo mwana na ye ya mukie azonguluma ya kolandaka nzoto ya mama mutu elo il est pesi viva FCC Keba toyebisaki bango lelo Sonic afuta liba oliaki mbongo ya Kingakati ekomeli binobo Sonic afuta balongoli ye baremplace ye
na ndeko oyo na kombo ya Dodo passer Dodo Kamba. Pourquoi va remplacer ye? Parce que tolobaki yo Sonic Afuta azolua mbongo ya Kingakati pour imposer biso kosala maloni yango biso tolobi lobi match kosi parce que mokonza mboka yebisi pepe Lukamba bo gouvernement na yo oyo bane ekota awo vie sociale à peuple état botalaka yango te il est pas si vivant mais ngai nazali na pouvoir le peuple da mais bino boya wa Kingakati da il est pas si vivant le corps la bozana Kingakati d'abord ngana bino tokoyokana te je vais dissoudre cet parlement il est pas si vivant il est qui pepe Lukamba biko Fati Beto akena bango ko chitwa tite batake ministre Gilbert Kakone balobi comment yazo nommé ma territorial mais tolani réplique ya Peter Kazadi il est pas si vivant Kazadi ABC bango ba ministre FCC bazo nommé ba administrateur na bango comment cash azo kota na kati ba ministère te ministre Liboso eza Thomas Loua a nommé ba recteur na niveau ba université toyoki te cash azo luka Thomas Louaka coalition FCC cash mais ce que ça Gilbert Kakone pourquoi bango bazo taker chaque combattant po ba yebi ministère de l'intérieur et le ministère clé c'est insécurité ba kota biso na Congo et c'est insécurité ba installa ba maire ya ville na ba territorial il est pas si vivant donc on a lavé depuis ba chef du quartier na ba bourgmestre ti na ba chef ya territorial il est pas si vivant donc la chef combattant Leila Zirugi ayebisi Kabila boye na Kingakati yo ba pesa ki yo déjà visa les États-Unis d'Amérique pour biso no soto yebi yango Kabila déjà so ki visa à les États-Unis d'Amérique na 5 personnes na 5 personnes wana toujours batu ya kati ya famille na tangu Leila komi na Kingakati Kabila yebisi Nehemi Sabo longwa lo ayebisi bango ne Sabolo tête à tête na Leila Zirugi lobi banda Tshisekedi akoti na pouvoir changement démocratique ya mune mais yo zo tchaya ba bateau de roue ya mwana avant Monesco kende to ya inde na États-Unis ba jeune yo so chef combattant eza na mois ya septembre mois to koti ya septembre o to za oyo bileki bango biko Maki Pompeo lobaki yango système ya Kabili il faut qu'on détruire yango mais to ko détruire yango ndengeni faut qu'on longola na Kabila ko kene na États-Unis ba pesi ba garantie ya lobby te États-Unis te comment luka exit États-Unis a lobby pas question au royaume États-Unis d'Amérique liwa ya bespère en Nations Unies même la Monesco aza impliqué bon to lobaki yango comment bespère ya Nations Unies ba ou États-Unis ba ya Kabila boy ko protéger bango ba ke ko se retrouver na Kasai na ba moto ba wewe au lieu Monesco sécuriser Batouana il est pas si vivant bandaki ko sala ba manœuvre yango sécurité et s'il a raté Fati Beto lobby plus binonio so biki il est pas si vivant ce qui Monesco accueilli et lo komoko ya ko sala mawa ezate parce que ministre Gilbert Kakone azo nommé na ba territorial na ba bourgmestre ba maire ya ba ville place oyo bango bandaki ko installer ba sécurité Kabila zana na Kingakati ba sécurité na est imaginez ce que vous vendez la biso na Masisi to na Uvira yeba ke Kongola ko kufa en désordre il est pas si vivant yango moni FCC ba koti réunion bengisi batuna ye alobi na bango rentrée parlementaire oyo bosala tout prix Tshisekedi akoya mokonza mboka pe azana ba informateur azana batuna ye azui déjà ba ABC Lukamba on va dissoudre cet parlement toko luka kotine des formateurs to remane gouvernement to sali gouvernement ya si il est pas si vivant bamba il est pas si vivant Kolandi biso nyoso chef combattant batu ya FCC le corps la base toujours batu moko mitema mabe biso national inyati akeko sala ba publication ya ba nomination oyo ya na niveau ya ba fédéraux na niveau ya RTNC banani oyo babimi liboso kotelemela eza FCC il est pas si vivant na kotangela bino journaliste oyo ya répondre bato ya FCC aza pe journaliste ne
na RTNC. Il est bien si vivant. C'est Kabassel. Page magazine payé par l'IDPS confirme J.C. Kabassel, le journaliste à la RTNC. C'est une page magazine. La RTNC à son côté commercial. Si un client paye partie présentielle, soit-il, il a droit au service de la IN, a-t-il déclaré. Donc, il y a même à Taoza Moutalamuka, ce qu'on a nommé fédéraux, aucun RTNC porte des agandiments ouverts. Il est pas si vivant. Et ça, il est pas cité. Et ça, place commerciale. Il est pas sa foutu mon on a à Sali Moussala publié la nomination à fédéraux. Mais à FCC, comme il y Bango, il est pas si RTNC en otage. RTNC comme il y a Bango. Il y a un Kabassel à répondre de Bango, coup sur coup. Malamoko lobby, même Bino FCC. Ceux qui vont renommer les fédéraux, pour y aller à RTNC, pour faire si mongo, pour tes agandiments pour. Il est pas si vivant. Il est pas si vivant. Willy Bakonga, qui nous quittait chez combattant. Au lobby qui a gratuité enseignement et banane en 2010. Il n'est pas si vivant. Ils sont aux alans à Katamoka. Donc, bon, Willy Bakonga, gratuité enseignement et banda déjà sous les guides de Joseph Kabila en 2010. Nous sommes et ça pour nous Fatime. Comment gratuité enseignement depuis 2010, tu as comment on a classe au Félété. Il y a un qui a ici bango boy. Entre Bakatange, Nabakasaye, Bazana lien maki. Félix Kabang et Numbi Kangamuno. Il est pas si vivant. Yoko ya posala ba déclaration ethnique na niveau ba midi. Baba Kyungu a répondre bango directement na niveau ya Kasumbalesa. Alobi na bango entre les Kasayen et les Katangé, Bazana lien maki. Bazo sala ba déclaration wana pourquoi? Chers combattants politiques qui sont remoni batu ba komi ko leka na ba média ko sala ba déclaration à tout prix chaque jour. C'est que bakomi na sou. Il est pas si vivant. Il faut te comprendre yango. Fait cesser fort comme contre le Congo. Bakomi na souka. Bateau wana naufrage ya Titanic et comme déjà ko tout en ana océan là. FCC Keba. FCC Keba. Janine Mabuna a lobby à son porter plainte na ba parlementaire debout. Pour ba inciter. Tokolo baboy. Ceux qui te continuent, ceux qui te continuent dans les réseaux sociaux, les lois, chers combattants, quel est le président? Oh, il y a Zofing, le président, tu sais. Tu sais qu'il y a Zofing, dans les réseaux sociaux, au Royaume de Batouana, chers combattants, vous imaginez. Mais le président, à Kanga Bajas, il y a un Bajas, ça va renseigner, ça l'a raté. Tout le monde est libre de départ. Mais Bango est là qui même n'a pas bis. Là qui sa téléphone à eux. Ceux qui vont dire la photo de la politique, aux hommes à la mort, pas qu'à lever. Il est pas si vivant. N'a pas chité, n'a pas Sabino, les journaux le soir. Les journaux le soir, journal belge est publié. Le président le plus pauvre en Afrique, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est pas si vivant. Mon continent au Congo, il est le président le plus pauvre en Afrique. On a vu sauter le journal le soir. Pourquoi on va publier un mot? Balingi Kotali Sake, l'Afrique m'a dit mon continent, mon ibité, ça Félix Tshisekedi Tshilombo. Bango n'y a pas dictateur. Mais le soir à lobby, mon continent pauvre, Oyanzala. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pas comme une cité de l'Oya, Azofi Ferrer en net, Zala qui a un loupango. Il est pas si vivant. Et ça, exemple à suivre. Opération Kangami. Il est pas si vivant. Vous comprenez, ils sont les chers combattants et comme ils sont à la destinée. Parce que quand nous sommes à Mobutu, on est venu en Belgique, des milliers des années. Quand il y a Mobutu, on a beaucoup de Fatih Beto. Pourquoi c'était à Mobutu et comme il y a beaucoup de Fatih Beto? Tant que Fatih Beto aussi, quand il y a Mobutu, à 5 000 il y a Lumumba. Abou oh oh.
UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tokobanga o tokobangisa. Tokobanga o tokobangisa. Tokobanga o tokobangisa. Tolobi boye. Bakombata ya UDPS bafingaka mutu. Wana eza ba intimidation. Bazolinga ba intimider biso. Et puis balingi batika biso na distraction. Voilà pourquoi na poko ya lelo toye koyebisa bino tolobaka na bango boye. Bango bakosala na butu biso tokozala na bango na moi. Lobby ezali rentrée parlementaire. Rentrée parlementaire wana eza na banje ebele oyo ebomami. Boyebi yango bien. Mukolo oyo bazolekisa candidature ya Malonda. Balpesaka ordre du jour te. Mais na suka na butu balekisaka ordre du jour wana et puis bavotaki Malonda balekisaki ye. Yango tolobi boye. Lokola ezali rentrée parlementaire. Tokotikela bango te. Il faut lobi biso nyonso tozala wana. Il faut bamona biso wana lobi. Tolobi boye. Bango balukaki makambo bakosala nini? Tolobaki tokobanga bango te. Bango baza na chance na bango kaka ya kosala na butu. Mais na moi biso tokolakisa bango ke biso toza majorité koleka bango. Voilà pourquoi na ye koyebisa bino. Lobi tokozala wana biso nyonso tu. Il faut tolakisa bango ke biso toza majorité koleka bango. Majorité oyo ya bango wana ezali ya muke par rapport oyo ya peuple. Na bokonzi peuple nde azalaka souverain. Alors soki bango na ndenge toyoki deja bapesi programme na bango balobi ke loi wana ya minaku na ya sakata il faut ezala adopté. Bakosala nini bakozongisa yango. Lokola bakoluka kodefie biso. Biso pe tokolakisa bango ke tokodefie bango. Tokobanga o tokobangisa. Na oyo tosi tosali deja baza deja ya kobanga. Bauti kokota na poko awa na réunion na bango stratégique ya sécurité. Bakoti Janine Mabunda bakoti, Dambwe Mwamba pe akoti, et puis na ye moko nani Ilunga Kamba. Ça veut dire basi bayoki deja lokito na biso. Basi bayoki deja mungongo na biso. Basi bayoki deja bakomi kobanga. Yango tolobi boye. Biso nyonso tozala wana ebongo tomona place bakoya kosala aventure na bango contre chef de l'État. Tolobaka totikaka bango parce que tokanisaki ke baza ba partenaire. Yango liboso totikaka bango. Mais cette fois-ci to comprendre que baza ba partenaire na biso te, baza ba adversaire na biso. Alors lokola baza ba adversaire na biso, biso pe tokolakisa bango. Soit bango soit biso. Mais tokolakisa bango que biso toza véritable UDPS. Tozali véritable machine ya combat. Tokolakisa bango que 37 ans ya combat oyo tosalaki. Tozalaki na média te. Tozalaki na mbongo te. Tozalaki na eloko moko te ya valeur oyo tokokai kotiela motema. Tozalaki kaka na kondima na biso. Po tolobaki ke UDPS akosala nini? Akolonga. E bongo lelo tosi tolongi. Lelo toza na pouvoir na maboko na biso. Boni bango ba continuer ko intimider biso. Mukolo moko te ba continuer ko intimidaka
combattant moko ya IDPS. Combattant IDPS, komiti kate ba intimider yo. Pouvoir eza na maboko na biso. Ezali pour la motema mawa ya président de la République, no moni bazo continuer au vivre ti lelo. Mais ce que ezalaki bongo te me bazala makala. Mais tolaki bango. Tolobi ke tokondima te. Tokondima te ba continuer kosakana na biso ti wap. Lokola président aza motema malamu. Wana etali ye na motema malamu na ye. Mais biso toza ba combattant, tozalaka ba voyou te mais tosalaka nde politique. Na politique ki camarade ezalaka eza nde intérêt. Mais lokola bango bazo konyata intérêt na biso. Tolakisi bango tobengi bango na malembe balingi te. Mais cette fois-ci tokolakisa bango. Soki tokokabwana tosala nini? Parce que baza sincère te. Soki bango bazo sala biloko na bango ya nyamu babengaka biso te. Balingaka te biso tozala. Mais ntango biso pe tozo sala ya biso pe politique bango bakomi koboya. Wana comportement nini wana? Yango tolobi boye. Neti babandi boye bake bapo ekosukela bango mabe. Ndenge tolobi kaka lokola babandi soki bakontinue kosukela bango nini mabe. Ça veut dire que bakonage parce que toza déterminé boye koya esala nini. Apesi bino merci. Merci Nabino, je crois que Bolandi, vraiment, différentes interventions, rien à dire, rien à commenter, mais commentaire Nabino à travers l'émission Nabiso Parlons-en, les salariés Bisso, vraiment, et c'est un mingi, vous continuez à commenter, vous continuez à commenter, vous continuez à participer à l'émission, Nabiso bien, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, merci à Papa Bienvenue hier, merci à toute l'équipe technique, là je vois Diego, je vois Mirakindi, merci à Maman Rossi Moufouassoni, la patrona, Papa Joyce Mboui, merci Nabino Banson, je dis déjà au revoir et à la prochaine, bye.